Très cher internaute, partout où vous êtes. Merci de continuer à la chaîne Vision Plus TV. Chaîne où est la makamka kanendenge où est singeli. En tout cas, les autres est sibno qui est biso que non. Total na matanga ya artiste, mais mnene comédien na mnene na kombo ya mama Ewaso, o ya boti baleki ya boti bana ba boti bana donc asali mingi pour na théâtre congolaise et le lo suko akufa ki toza a na kati ya morgue nae. Toi qui peux je dis merci à toi mon boss Raphaël Balcon que pourquoi pas la patronne Bella Dinganga. Je dis merci à mon confrère Olivier l'homme qui contre l'hydroquinone et pourquoi pas maman Abbé maman Nalisson na Londres maman Titi la source maman Pasteur à toi maman Pedro Maboko Banque maman. Et pourquoi pas à toi Zola de la Cruz Mokondabazo Monakata Suisse. Je dis merci à vous tous. Et pourquoi pas à toi l'impresario Claude Ndombasi. Je dis merci à toi Gaylor Bello Konakata France. À toi la magistrate Bobili Deborah. Je dis merci à tous et à toutes. On va soutenir Rabiso financièrement mon raman. Et si nous que tout dans la morgue, en tout cas, on n'a pas si on a poussé un peu de comment on a pu ça y bonjour. Quand on était si bien tout ça matin à Mamé Wasso. En tout cas, tu vas à belé artiste basé belé nako poussana pembeni ya na poussana pembeni ya ndeko moko nako yambaye na otike les places na zomona vraiment en tout cas tu vas na mama makasi mbote ndeko mama mbote tu ibe comme on de la paix tu ibe que osa vraiment na passion tongi ou ça bana kin bana poto relation nous on a Mamé Wasso na mwana Mamé Wasso quantième na botami na cadette na ye la deuxième de la famille. C'est ça. En tout cas ça lui passe pas maman Bella qui ou comment? Maman Belli a Belli mingi mais tant oyo avant kufa azo benda temps Belli était malade liboso to zaki na bondeko to bimi na bondeko to ça une semaine anda ko ba transférer sur na clinique universitaire dans la clinique universitaire a sali 8 jours ndayo kufa. En tout cas, tu as vu que tu as participé à être humain malgré, mais en tout cas, il faut que tu aies la canne à baboti. Tu as évité ce que s'adresser. Tu as vu que maman est parmi les icônes. Comment faut tu la monter, mais faut tu vas la maillele. Tu as évité ce que tu as dit pour na bakondi, fanatique ou balinga comme Mamé Wasso. Bolingo tel ça m'a na misala. Bolingo so misala bolingo nezo monisa matese ki bolingo te akuta. Bolingo solo tel samara na misala oyo uti na kata mutema message na ngezaka na ba fanatique nyos o balinga ka mama Ewaso ton yango ya kopesa ba dernier hommage pour amona na susté yo kanaka un jour asona kutana mama Ewaso na lukana sombela ta kokana sala boy sala ngo siko lakisa bolingo wana ne fils que plutôt et l'accès que mutu bakunda ke mutu mokote soki mutu alobi ke nga na kunda mutu nga moko to ebite mais obso to ebi na culture na biso africain bakunda mutu moko te muke na nga et sala ke Mamé Wasso to kunda ye na ba fanatique na ba konzamboka souhaitant boya bokunda Mamé Wasso c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, nous présentons toutes nos condoléances à la famille biologique artistique. Pourquoi pas RDC, Afrique, monde entier, mon bimba. En tout cas, te perdre icône. En tout cas, encore une fois, merci Kozaka, Makasi, dans un épisode. Merci beaucoup. Toi, chantant, je vous rappelle que tout le matin, il y a Mamé Wasso. On repousse un soupe, il y a des commissions qui sont parmi les ya maman. En tout cas, on repousse un peu, bonjour, mon maman. Bonjour. Pourquoi ça se combo? Comme on engage généreuse et quoi, et puis quand on a Mamé Wasso, en tout cas, nous vous présentons nos condoléances. Maman Aza icône munene na kati ya RD Congo. Parmi bato Congo tanga ba comédienne ya makasi na kati ya Congo RDC eza Mamé Wasso pe. To éviter ndenge maman kufi boye. Maman abelaki ou comment? Maman abeli moi mingi et puis na dernière minute ndé et loko memi na liwe ezalaki bongo bazwa ki ye na cancer na pancréas. Est-ce que tu comprends le cancer mutebo? Oui. Est-ce que tu maman bande ko bela est-ce que baninga ne artistique ba continue biso ya mboko est-ce que ba soutenir maman financièrement comment? Natikala ki komona mutu te ezala na ndoto ezala par écrit na téléphone même na présence ezala ba artiste ba kondi mutu moko te mutu te.
siko lokwa pe mama kufi pe ya sonam na peut-être kokota na lilobo ko lobela bango ba continue baninga ne ya mosala bopona ba continue koloba kaka na dédié bango lokwa na zoloba mingi bembe ya mama tango azalaki na bomoi a bénéficier le loko moko te ata na bible lobi moto akolia na mosala na ye. Alors mama lokola bénéficier ki te tango akomi na moma na ye ya suka molimo na ye esepela ata na se ya kunda mama sepela bakunda mama lokwa baza kokunda bandeko nyonso tu po ye pe azali icône côté ya batu ya théâtre pe na baninga ya artiste na koboya mingi lokola mwana ya mowei parce que souci ezali na komona lisusu mama oyo te etikali na libela nazangi muto na kobenga mama nalingi penza polémique te batika kotia polémique batika kowela na eloko nini baza kowela jusque là na ebembe ya mama na ngai na yebite soki eza na makambo caché moko bazowela. Alors na pesi mise en garde batika kowelela batika makambo ya kolobaloba po mama aza na morgue ayebele kote batika ye bapesa ye respect même na dernière temps oyo atikali nango po alongwa na mokili. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait mal, en tout cas, sois forte, en tout cas, très longtemps, total lelo bon na hôpital cinquantenaire kosika oyo batiaki mama na biso ewaso lelo toye pona kwa mbome nazo pousa na pembeni ya mama linga bonjour maman je vous présente nos condoléances pour en tout cas merci maman toyebi ke na mama ewaso bobandi lelo te surtout comme otanga bana ya mama ewaso na kati ya théâtre en tout cas surtout tango to seke toyebi makambo yango te mama toyebi te soki mama beleki ozalaki ba expliquer que mama bana ko bela ou bien comment nga penza na kombo na Yesu ti lelo na ebite ke mama ewaso banda ko be na vanda na ndako boye Nikleta benga lobi mama ovandi po mwana wana linganga benganga mama ovandi comme lokola yoza mama ya groupe salongo yaka toza wana ngai na Shaka Congo ozoka na lule ozo me batu bayebi makamba mama waso ezali yo ngabi mama waso abela bonga na yeba te ndenge ne et pourtant na fête mama waso na bandi ko leka gauche à droite bongo lelo penza makamba ngo bonga na yeba te koma en tout cas esala nga passe na sala ki 4 jours na kenda musate to ma 6 heures Shaka Congo yo to ma 6 heures na kutaka bango misa to lule Nikleti lelo na Nikleti lelo na Sanzula na Shaka Congo nga na koma ki 4e personne na nde to bando sa ba démarche ta musu mutu moko oyo ke biso mawa to sunga mame wa son hôpital ozo relation ya Nikleti nde tinda quelque chose moko e batinde ma kuna boto bando luka mbo musu po ba sala ye opération tout bon na ebisi jour na yo lo bana bite Nikleti nga na kena musa parce na sali mikolo na o signete to seki ka bonaki jour kana lobaka na tili lo nde to mona na bango lelo na mona na bango te ozo mo tina nde na ebisi vie masumo faut tokende e vie masumo abi tokende kuna nga bite nga na sina ebisi yo benga nde bato tokende kuna na famille na nde bakomaki na famille kuna koloba ozo mo yango wana. Mais parce que faut te comprendre bien, tout le monde on trouve dans la caméra, j'ai battu. Apparemment, besoin de vous discuter, moi tout le monde tu n'as pas été venu libaku bien dengue ni. Te omoninga, maman wa swa maman na ngana banda o jouer dengue na e, parce que maman na ba obenge nani, maman bateau de guerre, uzomona. Na ebite ata sulelo famille nga ba yoki na kame waso ngalinga na vande ya mawa, po mulele bateau yanga, bo mutulu kwa mame waso ta. Lo tende na sepeli ya kawana yango na me problème mo kezana ngate ba souvenir oza nango pona mame waso ba souvenir na zana nguka ndenge bande ko zata muso abenga tokuta na ye kamwa bière yali na sombeli na kamarane mama mususu wana pe na bosa baba mo seka banini to vanda wana o mota musu na sombe ba mwana alinga bona ndenge osaka théâtre ndenge na biso tout et tout ndenge biso to bande ozaka ndenge na tout et tout ozomona c'est ça mame waso biso tiki était ata mukolomote pe kuna na groupe salongo ba osape organisation tu ngande na sengi bango tu eza Shaka Congo eza pakasipo ya Sanzula na oya nani ya masumu na sengi ke kimeza tolela mama na bien bo bango bazowelelo to tuna po bana na mame waso baza kimia bango baza kowela nini
pourquoi maman wa maman oyo pesa biso na yebite so oza moi lobo ko s'adresser na baninga no ba artiste bien na ba konga ali kaka eza na bano amike mutavanda na ndako te biso tubaya tokendo lila mame waso toze ajubo bimisa mame waso biso tokende kuna tole ya mame waso ndenge ba artiste tu bazala uzo ngana ya ikapo ndenge na yoka kibo ngai depuis makambe komite ota mwana bande kuna ngambali balo balanga mabete respect ba pia ngaba opesa kanga respect obwe yangwana lokwa kana tongo na yoka likamwana nana yo tuna ngabi no ngana kendolo bakuna ndeni omone para biso mwana mobali lelo olala muta otomba cercle no eza mwambali okiko ignorer mwana mobali te mwana mobali azanta babe azanelo côté joie importance eza lokwa noko so azwa kelo te mais noko ata munoko ne lumba solo mais malobe bimakawana eza très important vous comprenez lelo ngana ko denda te na sali nate mais si lelo ngana boba mama waso wana na ba musa na ba nini vous comprenez ngamo ko na sali bona fête na ye tanga ko kuseba 80 quelque wana ba chaque kongo bani bazalaki mais est-ce que ngapi nda linga ata bino noko zanga te problème ezate to na biso na kimia mais ngana sengi kimia ezala bazako wela nini non maman c'est qu'on a compris parce que ngana zaki peza zaki banda kala en tout cas to uti et pas maman waso c'est comme awa na morgue to na maman Losanzola papa Chaka Congo Niklati lelo de la paix moi na maman et c'est maman et waso mususu wana j'aimerais to yaki pena ba tutu yaki awa neto yaki tundi pena li solo de bandeti na suka apparemment papa masum de brender là ba démarche bandaki azala quitté mais l'air sikoyo l'air sikoyo muta kufi et comme ke ba kundande papa masum musuka linga bimandeti les présents en disant que non yende azaki mutu ya bimanetité awo bimanetité akende kuna tout d'abord ba tuna famille avant ya kusama kama mais lokola bande kone bazala kiliboso vie masumpa kolobelo te vie masumpa kolobela ba mabete po ngamo kono témoigner batu ba bandi banda maladi bango te mama ozoka ngana sengi nde bomoko vie masumpa kene kuna te po makawe wasanga te wana bo bango mi bale Chaka Congo na Esanzola valeur na bango ezap wana ya mabe ozo comprendre mais ngamo na lai témoin ba benga kingana zala témoin ya ba démarche bazo sapoani mame waso artiste ngana za mwana na ye artiste penga ineto travailler na RTNC jamais bakoyi kotikanga petang na kuta bango bayambinga bie babia chance loko ye lula zalaki wana uzoyo kanga pona linga iteke na ngai na benga ki ve masupu na linga kita ya koyeba après bango basali maka metant on peut to komi kuna ozo balobite ba ke kozwaye na campus Esanzola na Chaka Congo na Niklati bake kozwaye ba lexaye na mort ozo comprendre ngai sili bande ko pe ya mame waso na mwana ya liboso alaka na balobai pe lo tenga pe na lobai lo te na lobai ka bolamu oyo Niklati asali ngai nde mabe na yokike o na lobaki kuna ba pesa vie masumu makambango donc ngana na za respect na bango te Chaka Congo mona passe na ngali ngaya na ngolo bali kambona te parce que na sala kali kambo moko te pe na zo eloko te pe kombo na nge tambola pamba monde entier mais na zo eloko te na mona ka association moko e ya bundisa ngata e ya ko bundela ngata kaka mona mbalo ba archive ça. En tout cas, merci beaucoup, maman. En tout cas, merci beaucoup, maman. En tout cas, Banakin, Banapoto, je vous rappelle que tous en a morgue, tous en a ah, Vandé le faire qui tout coûte la personne na morgue, tout coûte ah, on appelle son nom. Bonjour, papa Chaka. Bonjour, ma fille. Bonjour, le Seigneur. Bonjour, grande dame. Moi, c'est que top. Merci beaucoup, papa Chaka. Quand on est au Yébi, qu'il y a une des pour l'artiste à danger. Dans ce truc, comme vous collez les artistes, moi, on a fait mon papa Chaka. Ah, toi, on a fait un morgue 50 ans. Tu es quoi ça, Nia? Ah, toi, hôpital. Tu as un morgue na sima. On a PC un peu. Parce que les lots au sali émission objectif et je crois que tout ça émission bien parce que lundi ba débat Sandra Bumbale Bumba au lundi ba débat ne se les kia je crois que ça émission est claire simplement que merci n'ebisaka ya Dominique moi ça à Londres que passe mingi moi Karim Maswangi tant attaque émission yo bande ko to ken droit au bit biso wa ne ko ba ne ko sakalate parce que ngaza guerrier nga so publier na zo sakala ta
kama mame waso abeli na lokutu te ngamu tuna masa kono mai waso tabu na ye meme mama Olive suma biso mama waso papa Evariste Bochab kaka mbonga so papa ko tena biloko mama na biso Chantal Mozet tant premier ministre na ndako mame waso bakuti buka na ya wana. J'ai fait beaucoup pour cette maman. Comment Manumbeki. J'ai les images. Tala moni basaka na bisote ngana na image o mama wasa lo ba bukola ko kufa na boy na yoka bilongo na mona bilongi wana. Mama il faut ça personne était maman, hein? Missiono que ça personne na notre papa. Yo linga na mpesa kondomba c'était kaka po yoki ko korna yo nini. Ko zunga. Yo zaka matanga mari misamu tanga lo bake bato ko de mari misamu balinga ki mari misamu te. Est-ce que 3 ans yoki ta a ata i. Non, soyons sérieux. Parce que tout le monde a vu papa a vu ça. Et puis, parce que les autres ont la vérité, la vérité. Parce que les autres ont émission éclaircie pour que ça rappelle de Kimingi. Que tu la batte de Kimingi. Maman Wasso a ça la RTLC. A ça la RTLC. Moi, je vais la poto, je vais la émission. Je vais comprendre. Maman Wasso a ça la RTLC. Baninga ne sont pas ganga ba la télévision sont des agents de la RTNC. Mais comment moninga beli azo kufa ba moanité mais les lobiso PDG RTNC ngana bomba kalika mbotenga na saki mukanda. Tango toke ko zombongo wana to zalaki na niket lelo na ma le sanda biso déjà RTNC fait $500. Au deux zoa. Au tanga na mbongo au deux zoa corbillard na taxi to luwaki na to kufuta 10 jours de foot qui na morgue. Ça de calcul juste. Ngana bomba kelo mokote. Mais pourquoi tu déjà été à penser que ma soumuté, à penser que na ba qualité, à penser que maman ba ninga na obasaka parce que le déjà été ça yebi. Na no sala mikanda, na no sala ba démarche à yebi. Mais les deux allez si, puis tant tout ça qui na qui investir sur les kufaki. Na campus à Los Angeles. To benga baninga na surtout to zala elongo isaka soni so muta kufile bangola matanga nzoka bango tanga ba yesi mana ba yena so ba mame waso lo bazala ni neti bazala neti na bolingo tangu zala ena muto e minga tangu to nga muto lo ba bilobelati baba no ba zo ba ke banga mona ba mi bale wala tele dinga mama pichu maindo o tamu to zo mama muke pichu maindo nana no ndeko na biso oya babeli kwa pota mbasu menani o dozo na kitambo soki mwa mobale ote na triso ya Marie Hélène non comme nani na bosse comme nani ba pota belé ndento zo comme nani balinga bene boka ba kori ngozo nani na morgue parce que mbonga sekeza la kit mbonga libulu la kit on fait ça pour sauver l'honneur des artistes. Dernièrement, la PC maman. Mundangandanga. Mundangandanga, maman. Et bien, nous sommes sur Kanda. Ce sont des Alaki Wapi. Ils étaient où? On va s'arrêter dans tous les temps. Bazalaki Wapi. Mais non, Papa Chaka, si on veut comprendre quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Parce que, camarade Mokatine, qui a lien apparemment, président Massoum de Brendé, alobi que donc son abosanité Massoum de Brendé à l'école qui paye internet aloba qui à propos de ma caméra apparemment ils ont malcool na maman ils s'en besoin de les premiers ya matanga maman wa c'est pourtant que bino boza ba proche maman wa soit mais fallait yo on ndako ngai c'est ma maison maman nzamba zotala ngai so balingina bimisa image wana o maman wa soloba ça scandale avec beaucoup de respect botika. Ils ont pas même banaye ba mona ka bato na ndako rate ba mona ka bangote même o so mama linga ngana kuti niketi lelo o sanjola lule o ba mama linga otamula pona mama waso mais ba so ki mbongo bazwa kene bisayo to zaki pa ya na ministère budget ba bengi biso mbongo na ba ketika mbongo na campus mama le bino o ba ketika mbongo na grâce na bango ba ketika mbongo ba premier c'est grâce à de Sanzola, nani Lule, Niketi Lelo, na maman, Alinga.
bah moi ça me fante mais les gens les la vérité dans l'émission ceux qui m'a souvent ba que biso no sert ba mbongo il y a la biso compte bancaire ANPTC ça combien la carte combien la carte de loba ba bimsa mbala que ba mbona compte ANPTC to bimsi exemple $1000 pour na ikunda ewaso batika ba chantage avec kutawana batika ba venture au sala wana parce que pour le moment maman oh il y a des procurations spéciales nous avons des avocats oh il y a na François bien nous la famille de maman Francisca et Kwayolo Bibi Catherine maman Ewaso représentée par ses enfants au nom de Ekwayolo Généreuse Adogomati de la Paix, donnant exclusivement l'organisation des obsèques de notre chère maman aux associations ASBL, artistes en danger, représentées par monsieur Langou Massima Tchaka Congo, coordonnateur principal de la plateforme Pakosiko, dirigé par le coordonnateur général Bayolo Bolanja Marius Maman Assanjola. Voilà. En foi de quoi nous leur donnons cette procuration pour servir et faire valoir ce qui est des droits. Aucune autre association n'est censée et ne plus organiser ses obsèques à part la plateforme Pakosiko et Asbel Artistes à danger. Pour la famille? Pour la famille Ekwayolo Généreuse, signé à Dogomatu de la Paix. C'est pas la famille. Mais non. Pourquoi tu es lobby qui est représenté par ses enfants, nous donnons exclusivement l'organisation à l'ANPTC. Donc il y a un côté. Mukanda ozali représentativité ya nini ya famille ozali ya kanda ni maman lokola bango tamso ba mwa pamba nous avons procuration spéciale signée par la famille au kuti biso na nini na babengi na cinquantenaire to ko mbomé ba il faut que mon buto za la bango parce que biso za la famille quelle famille maman mais papa on fait comprendre quelque chose. Mais vous avez un problème, il manque qu'on a président Massoum de Brende ou comment parce que quand Pamba Boy, jamais ma kameko bando bimaka ou le bosele quand liwa mamé waso avant mamé waso fa kufa alobi que ceux qui a kufi pour amona qui peut-être que non maladie naé aza mutu akokipe okufa parce que yango asala ki mo eloko wana ebaki que non tôt ou tard naza mutu na kokufa ebaka que soit akufi bato wele la corps naé yo za kana problème na Massoum de Brende ou bien de non maman Masumu azamu yombe ngaba azamu yombe ande kuna ngai balobaka mwana muke abeta kambunda pe mukoba kulba binaka tutiko président de la République autour de ngwa oyo atotika Joseph Kabila akina âge nini mais il a dirigé le pays makanisi ya ANPTC za makanisi sans danger sans danger ils sont différents parce que baba mona dit plus spécial na biso ne sait en bon côté biso kumaka. On a écrit. Donc écrire na DG ya ETNC na ba facture o sengela ki ba sunga mama na opération. Ikane kene retard mais DG ya ETNC a remettre biso na zo bande lango il nous a mis $500. Pourquoi tu as remettre une association ya ba ndeba yo ba combien parce que tant que quota. Donc tu as papa Sonzona papa Kwedi déjà bandaki déjà babé on ni non, net minimiser biso que voilà, mais ça ETNC c'est avec l'ANPTC ndé rezoyer ndé papa na biso maman le sanjalo que non quand ça monte ANPTC abia tuni bango mais bi ANPTC membre soit membre bino abeli ndenge nini bomonete de la kufi pourquoi ba komi kunate ingo la sabana pour la émission vraiment santa maman Bénédicte de Star maman Mana Lichesse ça matière réflexion. Pour comprendre que biso to batali banda bango batali ba Jean ETNC mais déjà ETNC a remettre biso mbongo oyo to que ne sala obsèque Jean ETNC il faut comprendre nganda kozala nganda za muta respect papa Masumu zali yaya azamu ko ngaza mu Congo ba Congo il faut d'abord de respect mais vieux apparemment il y a un problème dans ce na biso problème nini parce que ngai surtout zali saisité les autres zali saisi bala pour saisir yango c'est la famille qui nous recommande avec la Pakosiko aux kamana maman le sanjol le maman en bref baya na biso les temps soyez batté la salle il pas de tout 80 ans
les canaux où t'as na mikolo te nazo préparer nani na sala qui fait ta pepe calé na sala qui dans ça c'est 75 que moi na tête on a pissé ainsi que moi na Nicole que moi na Grégoire que moi na Vive que moi na poto même normalement il devrait soutenir ba initiative de zanango maman maïre masumba zanango ngana zanango te maïre boulot boulot be azoko ya to cette surtout sa chance azoya maïre boulot zanango na zanango te maïre ngalo fa zanango ngana zanango te so comprendre to se complétaka si ko tala no ndenge te sauver honneur ya maman waso il fallait ba ya taxi ba ki tena morgue moko ya nini ya pas non ngabi DG c'est la honte DG ya papa NSA Kabila en tout cas merci abi non maman waso on doit l'honorer ya monique lelo embaumer avec la famille mo uti banda famille na befale zuzani avec la famille le mukanda oyo ezali pouvoir bien on va bien on m'a dit le système a pouvoir to bengani batute mais baya to ba contribution na bango pe ko tika la famille ba bengani bango yo moko ezala ki machine ba beliki wa tu as vu en live entre maman lingana na mwana mama e waso yo ki moko ezate biloko boko ko sala émission moko tamso et la rue neti leki danga fede akimbe na soki de bora basaki émission moko o chaka Congo ba comédien ba lingi ba monete comédien nani o ngana ko banga la sasa o va o na ko tala tamso ka butu mo na benga katata oyo do sanzola tamso na besoin information ngalo bakatso ndakufi nde ndakumisa mutu oyo tango bakena nini na kinga kati et pas mama baki ba azwaki ma quelque chose mais na maye na bona benga yi atsandanse usawapi ngana ga hotel aye apesinga $200 ozo comprendre bien na sengi yete mais ye muka ya ko remettre $200 tala considération na mbala mo so di kambezali. Maman, le français c'est une langue. Le français c'est pas la sagesse. Le français c'est pas l'intelligence. Que voilà, est-ce qu'il y a le sens de la tanga? Il français? Mais non, il a les capacités. D'abord, quand on a chef de village, il a français, mais il dirige ma famille, il dirige ma clan, il dirige ma famille. C'est la sagesse. Tu vois, la sagesse, en tout cas, maman. Et bien sûr, je crois que tant au monde, il y a vérité, des gens qui disent des bêtises pour dire des bêtises, ceux qui les ont PTC, à l'objet que, c'est un bon, parce que maman, on va pas une papa Massoumou, ça émission, parce que, bimisa compte bancaire, PTC, ils savent combien. Ils ont compris, oh, il faut que nous condamnions Wasso. Tout le monde, papa Massoumou, parce que, papa Massoumou, zonga bina mame waso tanga zo belo no kende kuna boza objectif boza ba émission te mama impala so ka na mama impala mama impala so bela mama impala ça qui fait malade papa Moussa son pan donc tout tika l'acheter tout tika ni ba ventile devant caméra on doit parler la vérité rien que la vérité makambo ça danger maman oui ozalaki maman son la base na premier ministre bila tu $8,000 ngatanga ba montant nembi kozwaka $50 ngana bomba ngana tanga kaso ngo wangana to quel type la famille ya sur la base na $50 otikala na $10 $50 le prix gras ya te ba courir na prix de comme sur la base $20 ngati la $10 na wana aba siko bino sur la base akufaki na nina na mon col na kora ndengeni pour couper le kumu to courir sur la base avec des honneurs maman de tout ça dabi que sata bunisaka ngai yango passer Gilles Max passer pas aux ali bosura moi bon des patrons la émission maman Hélène bosunga kanga na mabondeli na ebike bise anani na ebike niso tout mabondeli parce que na ko parafer ko moko boyi c'est nécessaire maman Pepe Kali et moi makambo ya moi ça Pepe Kali ngai de lo famille na yoki sango bazo ko funda ngakuna o ngala linga ki ngala kaboli famille ngaka la famille ndenge nini ngaka kaboli famille te maman Pauline a mingi ça Pepe Kali a mingi azaki no prendre confiance respect et ngo moni biloko Pepe Kali a boko na ndako na ngai même des chemises moi na fils en panne a pesa za pa na ngai maman photo tika ngo na mise na sono mais maman makamona yoki na mawa mingi basi ya ba orphelin et basi ba fait artiste na ba orphelin azulu ka bakangisa ngai onga na fingi bango lelo donc le droit au bit maman tété ayebi
bana jo poser ba yebi na kunda papa na bango Joseph Kabila kabange nana memaki mbongo ya mengo pa Joseph Kabila za mbongo pa kwa kunda papa na bango mais lelo pour la mbongo non tout ça lelo pour la mbongo te d'abord l'amour na linga artiste sakana été mais lelo nazaki réussi na un homme de Dieu makamona yoki habitué parler beaucoup l'accent azo apparaît à tes mains libres mais makamona yoki vraiment la zone sim abi yo otemi na bato ba beli otemi na bato ba kufi et mili muni zakawana itam su mutanga ba bareye ba bomaya ka yo yaka o kambe olonga mili mona abi tout ça ndenge moko yo na biso ba passer na yo to ndenge moko parce que obundilaka mili oyo be yaka et de tout le temps so za mulima mutu yo opekisaka abizonga na sambela pona yo ozali na exemple yo bongo bilo a pepe calé pouvoir nous en avons. Parce que les Néerlandais ont été bénis de Bao, Tchaka Congo, ils ont été pour la PPK. Nous avons besoin de PPK, ils ont été maïkari. Nous avons bien goûté. Si vous avez un lobby, il y a un problème. Nous avons besoin de ça. Mais, ma Paulina, na kotika été, na kozala mokolo matin kobima, na sala ngosa pour na bon côté, mais va comprendre de passer dans un ango. Il fait une table, yé, bango baya, bazota 1000 francs. Bah non, il fallait baptiste ba kumisa eloko yo ndenge ozomona bana ba sonné nani généreuse ndenge ozomona na de la petala ndenge ozotambola pona maman na bango pona ndeko ça malgré bazana matanga ezo sa mon plaisir que bazana baninga ba artiste ne moi ça sous la base maman sous la base akufita artiste mo mata kuna te ata veve mo ka fena mata te ata ofrema matite mais pour ba yo ki fa ta formation mo sa pepe calé mbongo bango mo la mbongo lelo tant que ça plus information car pas avoir la chance et puis c'est 705 bungi nanga ye atindi ngai cha Congo alinga kunda Paulina nasoma cercueil atindi ngai na tala pa seka cercueil $2500 abi kende pa moi nanga boza $2500 pour que soma cercueil abake na famille bandimaka au départ après beko bona ba o mama sikoyo na ebite est-ce que maman na sala ka est-ce cercueil comme na kota kata cercueil wana yango vraiment papa bungi kinanga 707 courage zoko pa yaki bolingo na yo kanaki mais en bref pour maman waso na pesa information déjà to bandi de marche to pesi déjà c'est papa Inès Kabila vraiment médecine mais bana maman waso famille maman waso déjà si bon signe biso lingi maman waso elle de malapa di peuple bana bale ya la nene be fale wana to kusama kaso ko ba kontampoka balonga be fa maman waso zali icône na sana communauté ndenge ba biso ba musicien papa wendo maman waso a mérité ba nina il faut pas décorer parmi ba souci il y a maman waso ndenge ba décorer ba moko basanga bana niveau maman waso te mais pour vraiment que mbalo en tout cas to lingi mais maman parasa no vivant nous allons vivant en tout cas je crois papa Félix Sekedi ayebi maman waso malamu papa Félix Sekedi yebi maman waso malamu papa Vital Camero yebi maman waso malamu lingi bo honorer maman ya mi la suka tout ça me dire baka la semaine jamais en tout cas papa merci vraiment yo ça vraiment bien ngo documentaire monde vraiment ndenge to zalia wa na cinquantenaire vraiment to remercier parce que cinquantenaire ba filma ka wateme ba pesa occasion de filmer pour na tout la qui sa vérité bo solo ba lo zoba wa ba do ba zanga tina il faut forcément l'argent net pour ngana ni petit de Lausanne semble na hebi maman wa so mingi. Est-ce que j'ai un numéro généreuse na écrit nani ba pesa numéro le mutu nga pesa 1000 francs na ye ba pesa na pa bana mutazali charger finance mama impala so mutati na contribution na biso yeke na télévision to ko senga mbongo te to ko accompagner bana na biso bande ko na biso ba pesa numéro a kozo ngela bango ba pesa numéro contact na bango mutu nga bimisa ati na 1000 francs ba l'équipe ya déraper ba l'équipe généreuse biso so accompagner bango je ça na bana moko c'est mieux on peut se numéro hein pour les que ba elle maman asala mini pour peuple congolais numéro langezali plus 249 pardon plus 243 89 0322 666 plus 243 89 0322 666 vous de la peuple pour ce numéro là oui plus 243 84 0 700 699
WhatsApp ezali plus 243 90 22 84 108. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un biso qui est bon? Bah, lobby mutanga sunga maman, bah les capables na ye. Biso accompagner bango. Quand ce bango ba yebi maman sala, ba bango za administration, biso ndenge ba salona ba na sengo bi ah, maman sanzo la wana chakonga za wana, ba sana sengo mo ka to lunga wa to zonga ndako. Ba sali biso déjà ma pona ma desu na biso. En tout cas, mboka na biso eza problème. Basalaka comité d'organisation ya kosovaka moninga. Moninga zobela ana base basa comité d'organisation pour sauver moninga. Je crois Ado Panzo. Mwana Karima Swangi. Mwana Karima Swangi. Je crois ba comprendre. Basa ba comité d'organisation ya kosauver molima moninga. Na bikisa Dominique Mabwa. Pona bisunge maninga. Na bikisa Mama Epela. Na bikisa nani Dominique Mabwa. Même moi na nini mama na biso mwana non mwana oyo nani zizi na mwana soki vangu na sai même sai neme nani muyombe gauche ayebi to mama enda yebi on fait beaucoup de choses biso to ngate ba saka na artiste lelo de la peine je sais pas ça wana bazana na benga baza bakoma lufundo yebi ki bayebi ke chaka kongo azali wana lusanza ba kubunda mama kokunda makitoko ko za wa kokunda makitoko ni ozala non na yo association na komuna biso lobakala monoko te avant na répondre ngai kombo na nga monsieur Marius Bayolo Bolaja nazali artiste comédien cinéaste congolais na kombo ya Mama Nosanzo première dame d'Afrique lelo nazi sur Afrique te na komi première dame du monde donc o eza statut babenga o statut ya pakosiko donc mboka na biso avant on a kota wana na sepela na saluer mes condoléances na famille éprouvée, famille à Mama Iwaso, pena saluer ba artiste comédien, cinéaste congolais, pena ba artiste en général, pena saluer ba congolais au niveau national même dans l'international. Tozana commune ya Kasavubu, précisément na hôpital du cinquantenaire ya mboka na biso. Constitution na biso et permettre nous à l'association, c'est permis mais vous allez en ordre avec l'État. Un PTC à l'équipe à sans danger. Un PTC à l'équipe par côté. Un PTC à l'équipe par côté. Parce que moto na moto yo ko lobela ngai tanga na ko lobela ote parce que abatozawa moto na muta responsable ya structure na ye ça dit que moto na yo zo tuna ngaso kinga na zanani ngai nazali artiste na nanga moto soki ndenge ni teme naza artiste donc na monde artistique c'est non de baté ya biso ngai nazwi grâce ya kotanga na inate mais nazwi grâce ya ko jouer na batoyo batangi na ina parce que ina ezali théâtre comme profession parce que lango classe c'est yango na lobby eza profession parce que lango université eza mabete pour moto apprendre donc il faut moto apprendre pas ça na ba connaissance belé mais na mokuse donc na kolobake na mboka na biso to na problème ya mentalité crise ya mentalité donc prise de conscience sengeli mokonza mboka actuel 5e président mboka na biso oyo tozo kopesa lokumo mingi na kombo ya son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na distingué première dame Mama Denise Mama Yabana Tshisekedi Mama biso tozali bana na yo tozali ba artiste ya mboka na yo oyebi musala oyo Mama Iwaso Catherine asali oyebi musala oyo ngai Mama Nosanzo naza kusala ça veut dire que moto mo aza éternellement na mokilo azati lobi balobela ki Mama Iwaso lelo bazoko lobela Mama Nosanzo c'est normal parce que balobi les hommes passent les institutions restent c'est que papa na biso seka ko toloba constitution mboka na biso elobeli biso nyos tozali kaka na niveau moko ezoko reconnaître biso tout na qualité moko moninga le congolais muso aleki congolais muso na ki congolais té ça veut dire même congolais qui à l'étranger auto bengi diaspora ou bien congolais vandia na niveau local toza biso tout ba congolais ça veut dire que artiste comédien oya bandaki na maboke ngaliema na artiste comédien oya bandi lelo comme na bango ba artiste comédien ça veut dire que ceux qui te kopesa respect dans le cadre du droit de naissance ceux qui te kopesa
respect dans le cadre ya ba mérite ya ba trophée okoki kokamwa te ke bazokopesa bato ba médaille ou bien ba trophée bato babimi lelo mais mama ewaso azwi te mosala na biso ezalaka bongo ça veut dire que tozwi fille moko autaki osala théâtre awa atanga na tana idante mais akene États-Unis kuna abimi meilleure actrice mokili mpe elobeli ye par rapport na bato oyo basali lelo na mokuse soki tokoloba bongo ezali na crise moko eza na mboka na biso ça veut dire comme bavie bango kaka babandaki sadi bango ifu basukisa au contraire eza bongo te c'est comme ça toza na ntango ya grâce nga na oloba ntaki chrétien je crains Dieu Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur mon créateur Seigneur Jésus-Christ parce que je suis de la ministère amen na mona muto mboka lombo papa ebisa biso to ba ek bampongo to pumbu kaka toza pe ba lion esika nga lion nazali soki yo nyama ya moko ye pemene osani il faut kima donc alors que ça les alliés sommes une organisation nous sommes une organisation bien structurée bien organisée parce que biso to lobaka te mama biso to komaki même mikanda esika mama famille waso ba pesi biso ordre que to kamba matanga nous avons aussi commencé écrire aux autorités congolaises pour ne pas porter assistance et pas artiste à danger ndenge papa chaka ko nzamba pambola na ide auto komelaki honorable président assemblée oyo la première dame OK honoré to komelaki pa mama Olive oyo to komelaki mama yomo otanga bato to komelaki nani ya honoré obemina kunzala njoko oyo to komelaki nani to komelaki directeur ya cabinet Victor Kamere oyo to komelaki nani to komeli pe conseiller provincial ya Christian to komeli pe gouverneur osomona kimbuta eza copie omoni o pe to komeli nani ministre ya finance osomona o to komeli nani to komelaki secrétaire permanent ya PPRD parti du peuple pour la réconciliation et la démocratie et la réconciliation osomona eza ba photo to salaki ya mama iwaso poto sala next esika ba pesi biso mwa pouvoir wana ya ko organiser to mekaki ko toucher ba konzi malgré tout esika to komi lelo mikanda kaka esiri to signer lobi fa eto kotisa ba bengi biso ke mama se soute au contraire bato wana bazokoloba surtout na oloba na président Masumu surtout na bato yo bazo na sima ya président Masumu ba rendre président Masumu mauvais service eza lokola nde to mona ki awa peke bato basalaki na mokonza mboka alobaki azangi mokonza mboka honoraire Joseph Kabila Kabanga alobaki azangi même 15 personnes ngai na kolobaki na sima ya président Masumu azangi même une personne na cabinet na ye poso kazalaki na une personne et travaillaka mais polémique ezate motako kobela ti akufi lelo nde to moni ba interview ya président Masumu bon na ebité soki elobelaka nini osomona c'est que les gens osomona bafundi maman le savait que il y a sa président l'association ndenge ni azangi ba numéro de téléphone tandika mo salama ki fera benga ba ninga na eba association benga ba ngote je crois de temps sur ta image en côté on a bon ngai mama généreuse ça témoin esika to sali première réunion bon esika to longoli avant que to longo to so bengana bango to na guerre la leader ya to na guerre ya génération donc conflit de génération ça veut dire que comme ba vient na biso bana politique na bango dans tous les secteurs ya kolalisa Congo ya kolalisa ba congolais que bato bazana mo opportunité ya kozwa 1000 francs bango ka bana droit ya kozwa 1000 francs parce que bana monopole à décision mais bato mosusu ndet ba mame waso ye wana kufi ba mame para bango wana bazokemba na papa wana kombona nani papa Moussa osomona bato wana na ebaki bango kana histoire na komona bango ka awa mais ça veut dire que mais ezana bato mosusu baliaki na bango bajuaki na bango za ba papa Masumu mais ndeni baninga baonyo kwama bino bozana signature mais non bazokoloba par rapport na bengai bango te mais lobi to bengaki président Bodo en tant que porte-parole ya NTPC pour aller na réunion na pasaki même maman généreuse mais ayaki te bon siko même dans la secrétaire dans la Bodo abi azokuya mais okomona motalobi boy depuis nini to ebisaki ye parce que bato wana bazali mimi komona ba problème na bango privé que problème ya baninga soki bazwaki monopole ya koloba ke bango nde bazokamba théâtre congolais mais en plus ces associations à des jeux individuels c'est pas dire que soki motaza membre te
yo ozolobela moto wana. Je pense bien que ce qui président Massouma alobela ba comédien, alobela kande ba membre NTPC, alobela ba comédien en général te nga na sillonné na étendue mobimba République démocratique du Congo, na Congo central, na Grand Équateur partout Maniema Sud Kivu Nord Kivu, na tika omona bureau NTPC d'abord awa na kisasa bureau NTPC zate. Donc c'est une association de maladies. Donc dans tout ça, naza ko dénoncer bureau wana parce que ngai naza membre NTPC te Nazali, coordonnateur général à Pakosiko, Nazali plateforme des artistes et comédiens du Congo que je suis à la tête et coordonnateur général adjoint chargé d'administration c'est M. Makalek Boko et ce n'est pas le moindre et coordonnateur général adjoint chargé écriture c'est le professeur Moné c'est un éminent ça veut dire que nous avons le droit de respecter dans le cadre des droits de naissance mais ce n'est pas dit que tout marche à marche pied que motozo mona maki ya ça n'a pas maintenant le baka parce que naza mona muke parce que ya no ya mona auto lo bana mama lingao on est des collègues yo zo même maka mwanda kuna musala ndengene nde batangi singa na administration wana na monsieur Taylor na baba 5 commandement ya décision et ça maman quand je suis PDG ou bien je suis général ce qui mona nanga ya zali moi c'est nanga za civil mais azana c'est nanga pardon azana mpete na c'est nanga na commander c'est pas dit parce que même Mokonzambo ka sortant Joseph Kabila Kabanga le baka na papa Yero dia ke son ami pour papa Yero dia vice-président ya vice-président na transition alors baki parce qu'il avait l'habitude ya kobenga chef de l'état mon ananga mon fils si c'est et ça makambo etikala na mitu ya bato amaye donc naza na respect belé na artiste oyo babanda mais na bisi bango taba usukisa te pour lelo iwaso ne pli ça dit que tu changer comportement wana merci quand on parle de changer comportement numéro à téléphoner biso to benga ka bango mais bango balobi bakoyi ko yamba biso te bakoyi ko yamba pa hypocrisie mais bakoyi ate pour vraiment sui baye yo ko zali boso bango na sima mais ça m'a bien oui maman Sanjola yo kabiso na yo kabiso moi lo basuka kasi pour na émission ko bande émission ba comprendre ndenge maman so bien première leadership ba fait na biso dans tous les secteurs ba fait ba lingi relève te mais na ba onatra ça comme mo banga lingi na ekolongwa et nous a patienté c'est partout dans la je ba salisa c'est azaki na esprit ya ko sauver un TPC wana parce qu'il a l'organisation mais kaka bango na NTPC wana ba diaboliser il est dégoût alors vraiment que merci au balande émission baza édifier yo peut à la prochaine fois dans notre émission so ça va finga biso otela ka biso ebité on va le kuta net c'est généreuse net beaucoup de cause générosité par contre de la personne bango ba yebi 4 en même waso non ba yebi 4 en même waso yo monite maman leke wa me kusuni ni tango généreuse atomboki il a raison parce que maman waso tango ça qui vivant pardon président il y a l'Icotec association de théâtre populaire congolais chrétienne président Devos asa témoin remona na ye à théâtre ku fitu maindo Devos azali na poto esa bengaki président TPC a organisé matanga abengaki le coordonnateur général Pakosiko et c'est ça même waso benga tsaka comme benga lelo benga lo sanzola pour benga masumu non Maman Marie Hélène ya en tout cas sur internet quand de vous remarquer que en tout cas makambo eza vraiment ya koyinda liwa ya mame waso na bato bamona na kate bakomi komona na bali baso baso lokola baso sa famille si mais bon bakoma babima ba le devant pour na matanga mame waso et pourtant que mame waso dans n'importe qui te na ville à Kinshasa na RD Congo mame waso aza icône après ça bato belé pour ça théâtre lelo akufi to comme komona bilongi ya bato belé comme bima na ebite mo lilo basuka papa pour la émission hôpital oyo ya cinquantenaire merci na kena bango vraiment que ce que maman kufi pas musutu surtout na maman na cinquantenaire ingo la kisake hôpital na lancer message na batam so ba yoka ndenge ni mais pour le moment l'hôpital oyo vraiment ko so na yo c'est hôpital de cinquantenaire même morgue de yawa to boy ba hôpital musutu to cinquantenaire en tout cas merci moi beaucoup de ça moi voilà Sandra Bongolo Albert Museni nous étions sur quel musala je crois que tu remercie basa nous ya cinquantenaire ya kena bango en tout cas que na osenga na bato oyo ba malade ba kana hôpital de cinquantenaire ça hôpital moko le plus équipé na je crois dans temps na zone d'abisso de l'Afrique centrale en tout cas va biso tozo ko kende sikoyo bodazawa do il faut to vanda to zela kaiti en tout cas toi sur internet na invité ceux qui auto benga moi sauf nini je vous rappelle que c'était votre chaîne Evident Plus TV.
Je dis merci à toi, mon boss Raphaël Walkonko, et pourquoi pas toi, la patronne à Beladinganga, moi, et Bino, Nakumo, Yamanu, mais c'est même ce qui me montre à moi pour lui. Et pour mon confrère Olivier Azawana, en tout cas, on a vu que vous avez monté. Tout ça, on a morgue, mais aussi, on a besoin aussi de ça qui comité, oyo, pour travailler dans la société, où il y a ça qui est TNC. Dans le ministère de la culture nationale provinciale, dans l'autorité du chef de l'État a saisi et tout le monde a institution mon côté qui échappé biso parce que normalement pas quoi que le belanga c'est ça qui va le belanga maman washo les lorsque na jouer rôle ya maman donc merci beaucoup très cher en tout cas vraiment to boy baningate ba ya basangana so ba la contribution na bango ba ko pesa na famille ndenge ba pesa numéro de téléphone to pesa contact na biso te hein bo ba eko senga mbongo non Brigitte de Lausanne maman Eko Obama maman Brigitte Anani maman Anilita maman Brigitte dit sur notre contribution aux numéros bato ba la émission vraiment ado panzo papier mais belang en tout cas pas perdre pour na nove bo pas numéro ya bana na en tout cas biso compagnie ba en tout cas merci beaucoup mutuna biso éviter l'impresario Claude Ndombasi numéro en tant que cordon. Ah oui. Donc numéro d'Angezali 00. Papa boyo pesa numéro, ba déjà pesa ki numéro. Ba ko baluke là. Programme. Aboyi kasi. En tout cas, merci beaucoup. Non, ça. En tout cas, merci beaucoup. Toi, Chantonnet, je dis merci à toi, maman Abbé. Maman a l'histoire de la Londres, il y a à Londres. Et pourquoi pas à toi, Zola de la Cruz, Mukonza, Zombo, Nakati Suisse. Je dis merci à toi encore. Maman Titi la Sousse, maman Pasteur Motonanzame, pourquoi pas à toi, maman Pedro Maboko Banque. Je dis merci à toi, l'impresario Claude Ndombasi à Londres. Nous sommes soutenir Abisso, en tout cas financièrement, moralement, spirituellement. Galor Beloko à France. Il y a Joe Louemba à Londres. Je dis merci à toi, la magistrate Deborah Bobili. Et pourquoi pas tout le monde, en tout cas, il y a les vieux Salantama Diloba. Je vous dis merci à suivre.